Il y a maillot du nom de Bundes, il susu pour na kopasola, poké na biso to mesa na kopasola. Alors, suivez. Pour qui vous contactez biso na maillot du nom de Bundes TV. Bonjour à tous, bonsoir, good afternoon, good evening. So, ça n'est pas l'air, ça va vous trouver dans vos maisons. Alors, je vous salue. On va suivre notre émission d'aujourd'hui avec maillot du nom de Bundes TV. Alors, c'était l'extrait là de Madame Jacqueline, deuxième partie. Alors, suivez après ça. Wow, so nice shop. What's going on in here? So nice, man. Okay. Damn. Oh no, I can't believe that. This one for my wife. Yes. Oh no, I can't believe that. Damn. So how much you sell it? This one discount now, $17. So can you give me address, please? Okay, so nice. Which Try it. address is there? What street is there? This one, Lalele Maza. Relax. Relax Plus. Relax. Yes. Tell me I'm relaxing. Relax. Well, I'm relaxing. Il y a maillot du nom de Bundes, toye lisusu pour na continuer na mpoke na biso. Deuxième partie, il y a Madame Jacqueline. Alors, tokozonga moi si ma moke pour na éclaircir que Madame Jacqueline azali ma fille mo boye azalaki na vie na vie moko kitoko abandaki kotanga. Alors alingaki kotanga lisusu te, alingaki abala mobali oyo bakutanaki na ye na nzela ya Gombe. Alors na Gombe pona ko sala ya ye libota. Alors yango tonga tozonga moke nsima po tokoka continuer na mpoke na biso ya Madame Jacqueline. Suivez après. Bino maillot du nom de Bundes TV. Alors aye lisusu alors pour na si ça nini na biso bomoni photo ça quand même na respect ba maman na biso Donc lisusu. Alors lisolo na biso ezalaki que Madame Jacqueline tant kazongi na Afrique du Sud, azongaki na Kinshasa, alingaki kozonga suste na Afrique du Sud. Alors ayaki aye kobota. Alors aboti bana mibale. Alors bana wana bazalaki na Madame Jacqueline. Tant siko mobile na ya ebi ayoki ke non Jacqueline azana Kinshasa, atindi chauffeur baya ko bakende kozwa Jacqueline aéroport. Bazui Jacqueline aéroport bakena etina ndako ya ba para na ye. Alors tant akomaki na pa parents batuni mais pona nini oye kozonga. Alors Jacqueline alobi, Madame Jacqueline alobi que alingaki kozonga po alingaki ne libala lisusu te. Pona nini raison moko ya malunga ezalaki te parce que azalaki akomaki lolendo ye kolata ye alingi kosambela te. Alors yangwana esalaki ke libala ekufa azonga libala ekufa nango pona lolendo na ye. Tango mama na ye atie pression alobi mais Jacqueline alikoki kolinga te que la situation ekoma na niveau oyo. Alobi na mama que soki olobi lisusu nazobima libanda nake koluka mobali mosusu. Alors esalaki mama en tant que maman esalaki epasi mingi pona komona mwana na ye ya mwasi akoka koloba kokima libala pona aloba ke non akokende koluka mobali mosusu po alingi mobali wana lisusu te. Raison nini ezalaki wana pona Madame Jacqueline aboya mobali wana, raison ya malunga ezalaki te. Ezalaka ke amour ezalaka boya. Mutu yo kolinga akolinga yo te. Oyo kolinga te nde wana akolinga ye. Ozomona Jacqueline alingaki quand même, alingaki mobali wana mingi. Mais problème est comme esprit à orgueil et l'attaque Jacqueline. Alors il s'alaki que akoka komona mobali wana mabe, mais mobali azalaki très calme. Kaka net ba mayo jino. Alors il s'alaki que mobali azalaki na problème te. Là mobali moko très propre. Alors mobali moko alingaki Jacqueline makasi, mais Jacqueline azalaki vraiment kitoko mingi. Asepelaki na ye batu pele balingaki kaka Jacqueline. Alors balingaki kotika Jacqueline te. Pour Jacqueline azalaki fille azalaki très sérieuse, azalaki te neti ba fille mususu tango aboyi libala akomi koluka libala mbangu koluka mibali mbangu non. Jacqueline azalaki tango akabwani na soi-disant akabwani na mobali na ye ezalaki que ezalaki ya bino maillot du nom de Bundes TV. Alors vous s'abonnez massivement pour vous allez dessus te nzamba kopambola bino. Alors, mes condoléances à la sœur Mariam, à Outiko, perdre maman la bango à Kinshasa. Alors, maman Koufaki, je crois avant-hier, alors on était là, Aza a vraiment éprouvé. Alors, mes condoléances Mariam,
de Istanbul. Alors azali fille moko asala ba aza mannequin asala ba modèle na ye awa na Istanbul. Alors bolanda un peu extrait. Alors on est ensemble Marianne, le Seigneur te protège, on est ensemble. God bless you. Thank you. Lingai sus kosolana mama na bon mama na ye azalaki na vraiment na sengote astatikali ko accepter que Jacqueline asala eloko wana. Alors comme il asala ki mama na ye alingai susu ko collaborer na ye susté. Alors à mon avis que non, elle est devenue très têtue. Alors asala ki que akoka ko luka ko sala tout possible pour na ko ba ko se concilier na famille ya Jacqueline. Alors, jour moko, tango mobile wana, mobile ya Jacqueline, aye na auti Afrique du Sud, aye na katia Kini, ake bakin. Alors, asali que Jacqueline bazalaki na feti moko munene na ndako na bango. Alors, yepe ba business na ya bandako sala pasi azo tango, azo sala ba business na ye. Alors, ba business izalaki sala neti kokita. Alors naki kokonda. Bon, le monsieur en question, azalaki vraiment un peu, azalaki déjà na concubine na quoi. Alors azalaki na comment il tourner na master ya Jacqueline. Quand on se tourner na master Jacqueline, bon Jacqueline azalaki un peu jaloux que non master ne wana bakoka ko bimana ete mais azalaki que ezana mo makambo tant Jacqueline alingaki na ete azalaki na lolendo na e asala na adonda nano. Alors, le nani master na Jacqueline, camarade de Jacqueline, oh, bazalaki na ye vraiment attaché vraiment. Aye ko bala ye. Après, baye ko kende, baye ko sala que non. Avant que tout, Jacqueline dans mon bali na ye akoma iko konda, amoni ki a maigrir a si Jacqueline a dit que non yo okoki ko coucher na nga ete, pas de relation na mbetu. C'est sexuel quoi. Aboyaki pona ki amonaki mobali wana komi kokonda, alors amoni que non peut-être azana malade. Si ko tango ya lobi mais non, nga naza malade té, alors on n'a pas de problème. Tango ko ça Jacqueline ye a fâché. Jacqueline a dit bon non na lingi ko s'accoupler na yote, c'est alors ye azalaki ko silika makasi alingaki kaka ke abimana Jacqueline lisusu mais Jacqueline abandaki ko lingate mais asalaki tout possible bon to utiliser ata nini babiloko basalela kango. Alors Jacqueline alingaki yango te amonaki kaka non akomi moins sérieux. Alors akomi kobimana bafi mosusu, alors ye akoki kobima susu na ye te. Alors esali que pour Jacqueline azalaki vraiment fi moko assez respectaki makasi malgré ba lolendo na ye na mobulu abandaki kosala mais azalaki mutu ya kobimana mibali te. Azalaki na ba système moko boye ke non oza lolendo mais ozo sala eloko te. Alors azalaki pe se respecter quand même, azo respecter nzoto na ye pona ke na mutu nyonso ayeba yango te. Azalaki fi moko vraiment génial. Alors eye kokoma ke mobali wana komi komona ngo drôle de Jacqueline akomi bongo. Alors aye kosala tout abi bon ça va si c'est comme ça aye kobala master na etanga bali master Jacqueline bazui Jacqueline azalaki na bana banda okipe mobali wana anda okipe ne bana mibale wana kitoko akoya asombeli bango biloko ba nini ba provision tout ça. Alors ti aye kobala fi wana bakangi bisaka na bango ba mati na États-Unis. Bon tina lelo na soloba tozui li solo oyo mobali ya Jacqueline abala fi wana. Alors bakoma ko vanda place moko na mwasi na mobali. Alors Jacqueline atikali akomi ko raisonner makasi esalaki Jacqueline pasi mingi akomi ko konda ko vraiment azalaki na souci makasi po ndenge babeti ye mosinzo epa ya master na ye oyo bamesanaki na ye oyo banda kolia na ye banda ko benge ma copine abeti Jacqueline mosinzo. Alors mosinzo wana ti aye kozwa mobali ake na ye baki États-Unis. Jusqu'à maintenant baza na États-Unis. Alors baza kuna mais moi si wana na Jacqueline comme ezalaki libala moko ki anzambe te ezalaki deuxième femme tout ça. Alors po ye abalaka esimbaki na yango esu simba te. Alors mobali akomi kokanisa Jacqueline na ye ndenge atikaka ye alingi aza na procédure ya kozongela Jacqueline. Mais Jacqueline tango atikalaki na sima nzambe abeti Jacqueline fimbu.
Alors Jacqueline a commis ko bela makasi. Ti lelo na moya lelo Jacqueline a commis ko bela. Alors mais Nzambe aye ko sala grâce que abandai ko saigner makila ici la kate. Ti e commis na niveau mo que Jacqueline a commis faut ba opérer. Bon, Nzambe a commis ko lakisa Jacqueline vraiment makambo ebele na pona vie na ndenga salaka. Alors film wana ezalaki Nzambe ndemo tabeta ki pona ke akoka ko changer akoka ko landa lokolo na Nzambe parce que Nzambe apesi chance na ye alingi kozwa ko. Alors yango wana esalaki que non Jacqueline akoka kozwa kobela ti baye ko na baye ko opérer Jacqueline. Tant ba opérer ye balongoli ba biloko wana nyonso. Alors makila e kosila tango soki esili akomi ko landa vraiment liloba na Nzambe makasi ti yango Jacqueline abikaki na liwa mais Nzambe a épargné na makambo wana nyonso. Alors abiki lelo ndenge tozoloba boye Jacqueline aza na vie ye mutu apesi lisolo oyo na beta yango nasengaki permission. Alors natia photo na ye Jacqueline aboyaki alingi photo na ye ezala te. Alors natiki na ntie photo na ye te. Alors yango wana nasengaki ndeko na biso mosusu totie photo wana oyo bozomona Jacqueline alingaki batia photo na ye te. Alors yango wana toko continuer na lisolo na biso ndenge nini Jacqueline ba opéraki ye ndenge nini ekomaki na ndenge nini situation ezo saboture. Alors niveau nini ekomi toko solo la susu na Jacqueline. Alors tosi ici pona lelo tosi ici awa ezalaki ya bino maillot Gino de Bundes. Pour s'abonner massivement, vous ne serez pas déçus. Alors c'est votre humble serviteur. C'était l'histoire de Madame Jacqueline. Alors avec son mari, comment les choses qui s'est roulées à propos de leur mariage. Alors on est ensemble. Que le Seigneur vous protège. Yabino yango. Merci. Yayo yango. Alors call me. You know what I'm saying? Call me. Ouais, bon, tu peux landa émission na lelo avec maillot Gino de Bundes. Alors na sepeli mingi pour na bozala ki ebele na bamda kuna bino pour na kolanda émission na biso. Alors ici lelo à suivre. Ciao. Landi ya maillot Gino de Bundes, bo uti kolanda biso na canal na biso ya maillot Gino de Bundes TV. Alors na limi ke bo sepeli mingi na nini na biso émission na biso ya. Vous abonnez na maillot Gino de Bundes TV. Gino de Bundes TV. Bosaboni, ne mayo, Gino de Bundes TV. Wow, Bosaboni na mayo.